Cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote bande konangai esengo mingi ya ko présenter bino lupango moko toye kotala awa toza na avenue tozolakisa avenue nde tomesala toujours kobandana kolakisa quartier quand même boye bape quartier ndenge ezali banani bafandi bokofanda banani so ilelo sombi okozala ndenge nini comme ça toke nanu liboso ya lupango awa toza liboso ya lupango donc totelemi liboso ya lupango na biso tozolakisa continuité ya avenue tobandaki kolakisa quartier Macadam eza vraiment musikate donc kolonga Macadam ti à place totelemi eza ba 4 minutes 5 minutes à pied 4 minutes ou 3 minutes na mutuka donc tozali boso ya lupango eza continuité ya avenue na lobaki awa toza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi na lobi bien toza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi référence société SNEL hein, société SNEL au batinde l'Arabie courant tokotanan donc awa tokoti na kata lupango déjà lupango na biso eza non clôturé donc lupango ezalaki moko na o eza na gauche na biso bomoni bazotonga wana bazosala immeuble moko wana tokofilmer bango te parce que bango bazosama na bango mais quand même bozomona mur eza esika donc o asombaki ndambo koto o pasombaki ndambo lupango na biso eza 9 mètres x 25 talobi bien lupango na biso eza 9 mètres x 25 donc pour la ba o bayebi 9 mètres x 25 ezopesa 225 mètres carrés donc au-delà il y a 10 mètres x 20 lupango oyo bache yango na prix ya $45,000 à discuter légèrement. Pourquoi tu le bras légèrement? Parce que RTSO, on a pas propriétaire. La plupart, il y a pas propriétaire, bah pesa rabiso, bah dernier prix na bango, soit bah sei na bango, il y a pas prix. Et c'est par là que au moins on a RTO fixera prix tout le baka légèrement négociable. Donc le pango est à 9 mètres x 25, soit 225 mètres carrés. Au bâtiment a pris à $45,000 à discuter. Et ça à 4 ou 5 minutes à pied na Macadam ya société SNEL. Donc voilà un peu. Tozo poussana, le pan na biso bomoni, eza na ba mise en valeur ba pondo, eza na mise en valeur mususu. O ezali ndaku, ezali. Donc ndaku ezali awa oromona yango yo. Eza juste mise en valeur. Mais to filmer vraiment ndaku ti parce que to kuti bandeko o ba fanda wana bazali banda. Donc moi tout soit temps ya filmer bango ezate parce que mission stoyebi droit d'image ndenge ezalaka. Donc voilà un peu le pan on a biso ndenge ezaleli structure ya le pan ndenge ezali. Donc on a lobby bien le pan eza 9 mètres x 25 soit 225 mètres carrés au bâti na prix il y a $45,000 à discuter. Tobima tozongela sous quartier awa tobimi tozongeli sous na quartier quand même tozwa idée ya ba voisin ndenge batonga biso pe to somba toyeba ndenge to rotonga parce que balobaka environnement nde esalaka que quartier ezala na goût to ezala na valeur. Donc voilà soko tongi ba appartement lokola baninga yo pe oko se retrouver kitoko et okolia bien. Donc voilà un peu oyo ezalaki tokokai kolakisa quartier bon toke siko na Macadam o tobeti c'était ya SNEL. Voilà, Macadam yango yo euti so de moutons ya pompage. Donc ba mituka o ezomata mbudi CPA Mazal. Oyo donc o ezokita boye a tozali boso SNEL bo mona ma benda ba poto ya courant donc toza
pembeni ya SNEL. Bye bye.